Coucou, bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes abonnés. Naye na moi vidéo moko na libino botala groupe salon bolingo de ki makasi eza makasi et puis nazo sepela na organisation na bango ndenge ezali kitoko bolongwa te bolkima te botala arrivé ya maman bolingo na maman mabele bazui même vol na sœur Enis Manianga o baye kolela ya bango moko ya solo soki bolingo ko renie boye na kati ya théâtre kezala malamu mingi parce que kotala ba maman ndenge balongwe uta poto pona ko ya kolela ya bango moko muninga nde tozomituna nazotela bino ba video bomona ndenge nini bauti bakiti na aéroport après oyo video oyo nakotela bino pe ba video ya matanga ndenge nini ezolekana botala organisation matanga ndenge nini ezosalama épisode moko ti na babutu botala ndenge nini nyonso ezokende vraiment groupe salongo félicitations ezolakisa kezalaki sous groupe T mais komaki famille komaki bolingo bato basangana ki balingana ki ya solo soki penza exemple oyo kokota na bato ya théâtre ya lelo ekozala esengo pe kitoko mingi mais c'est difficile parce que franchise na humilité ba mamo batalaki nango yango te eloko ezali kosala malelo lelo bolingo ezali te lelo mabende 8 place esika ya malamu na nzamba yeba kosunga ya solo soki pena bolingo ya boye kozonga lisusu ekozala malamu mingi donc bozala toujours connecté MK yokani télévision azoela bino ba suite nyonso ya matanga ya mama boli na veille mortuaire ndenge nini ezosalema mais avant yango botala nanu arrivé ya ba maman na biso mibale oyo o ba bersa banda bo mwana na biso tokuta bango na théâtre bazo sala théâtre ti kino lelo oyo bozo mona baza bato bazali ba mi ya ba très longue date bazo continuer kozala kaka na bolingo bazali na bomoko bazali na humilité bazali na compréhension. Qu'est-ce qui fait que bango bazala nango lelo ezali te eloko etike ngai makasi eloko etike ngai koleka yango ezali te mais tosambela pona génération actuelle naoki mai na miso bandeko nanga naoki mai na miso naoki pasi makasi ntango natali na leli na lobi ba mama oyo baoservir vraiment des leçons botala bango ndeni baye ti kolela moninga na bango botala Naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasambolwe azosale salilanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azalaka. Komba mana Yesu. Komba mana. Tinubu. Yesu na bingina tatu na Yesu. Papa na bingina tatu. Napenda tatu na Yesu. Kama sema na zangu
Sanelanga Yesu, Yesu. Sanelanga Yesu, Yesu. Sanelanga Yesu. Unelanga Yesu. Unelanga Yesu, Yesu. Yes, mon connu, bato bakolia pe na sima na yo. Yes, mon connu, bato bakolata pe na sima na yo. Yes, mon connu, bato bakovanda pe na sima na yo. Alebika bisenga senga nzamba. Lokota na Yesu, Yesu. Lokota na Yesu, Yesu. Lokota na Yesu. Kutika na iti. Lokotanga yo yo. Dombolanga Yesu, dombolanga Yesu, Yesu. Dombolanga yo yo. Devote, devote. Laisse moi fako. Laisse moi fako. Watitishina nsambi watenzelera. Watitishina nsambi watenzelera. Yesu, Yesu. Laisse mukatanga. Laisse mukatanga. Laisse mukatanga. Laisse mukatanga. Laisse mukatanga. Laisse. Chiro. Chiro. Soki na soyemba opekisanga te oyebi te bisika za bato soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika za basonga soki nakoma kobina mbina opekisanga te oyebi te makambo za basalelanga zambe nazobindela oyo nasakoyembela zambe nazoyembela zamba bosolo oyo nasakoyenalingi mobaloyo azanzambe ayoki bosenga na nga nzambaka basa ye ayoki suje na nga ye nzambaka nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo nazalaka kobala te apesinga apambolinga yeso yeso apambolinga. David Joissac. Como tá o Takunaya? Là, ça rentre dans la case de chaleur.
Oui, vous en avez. Suivez les instructions là-bas. Il va te parler. Hein? Oui. À la zone, c'est ça déjà. Comme ça, maman, tu vois ça? Un poteau. Ça, c'est l'arrivée de Maman Edis. Ils ont retour à Maman Edis. Déjà à Zongi. Ensuite, Serge. Maman hier. Hein? Serge, maman hier. Obligé sur le militaire. Bon retour. Ouais, toujours. On va recevoir les 4 pour les concerts. Venez nombreux, nous allons adorer Dieu. Otombama. Avec vous, Chauvet. Voilà. Vous revenez d'une grande tournée en Europe. Comment ça s'est passé? Comment ça a été? Alors, vous arrivez à Kinshasa, il y a un grand événement le 4 mai. Qu'est-ce que vous dites à vos mélomanes? Déjà, c'est pour le patronat de la chaudeuse. Adorer avec nous. Je vous promets que nous allons se réunir. Je vous promets que nous allons adorer. Comme d'habitude, nous allons continuer sur ce scène. Alors, je vous invite à inviter avec aussi. Otombama, pourquoi tu as choisi ça? Le comité de foi et de papa. En toutes circonstances, côté va voilà pourquoi la célébration est juste pour élever le nom de Jésus. Il y a vu sur le bout de la liberté, il y a vu aussi l'amour que tu as élevé Jésus pour comprendre ce qu'il veut faire. Merci beaucoup. Tu as fait une photo? Les clips sont vraiment.
Yama de Libano pas tout ça dans maman tout le monde kala ba. So ka mo ni wa sa. Parler avec Tordazan. On va regarder avec Tordazan. Mais on peut aller au ni na SIM, ni na l'internet. On a téléphone. Un téléphone, mais SIM, on a bougé. Ah, on a fait une occasion. Ça, ça va être là. Donc, on a 4 choses. Vous avez 1, 2, 3. 3 personnes, là. 4. Mais beaucoup déjà na shift. Oye, le mando. Ah. ¿Cuál es el lobby? Hata huyu alibeba sana boy kaka. Mfi alobi na mwana wangu. Obi to la téléphone. Femme artiste comédienne de la République.
Merci beaucoup pour la considération de maman. Je réponds au nom de Michou Mbébili. Je représente bien sûr aussi la Bissau Lubicam et les Combassènes. Elle ne sait pas être là devant vous pour vous parler parce qu'elle est tellement occupée avec les tournages, raison pour laquelle elle m'a choisi pour que je la représente. Alors je vous dis merci pour sa considération. Merci beaucoup pour l'estime. J'espère seulement que ce n'est pas la toute dernière. Hein. Prochainement, je serai là aussi. Je n'ai pas non plus acquis, en tout cas, mais ça va. Je sais que prochainement, je serai là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les trophées. Merci. Et bon voyage à vous. Hein. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Merci.